visa. Donc, na Pumbwe. Comment ça? Na Pumbwe là, félicitations. Bon voyage. Visa non, il y a 3 ans. Wow. Quoi? 3 ans. On a salini. Ok, là tu passes pas au coup des ans à Sika. Notre ça c'est Sika. Oh, monsieur ça va visa, monsieur ça pas. Ce peut aspect. Mais na fa na ngapeka. On appelle na calcul na moté. Na ki para penzate. Na ki para na penzate. Ce ko kende ko tshela ngo pela maele ne batiso ba faut kaka na kende poto. Mais kala. Tu dois changer ma kambuka sur place. Si tu as un artiste, tu as un spectacle. Tu changes sur place. Toza wana ya Gabi. Tumba yeyo. Poto bon c'est la Gabi hein. Paris on se donne à côté de. Sasa ubuka na makulu. Wana zokota mbala moko na ye retard. Oba na karibu te. Bon, il y a Gabriela en direct à l'aéroport de Njili déjà. Yo. Hey, yo, Naziot. Enfin, t'es commis, non? T'as commis, hein? Chose faite. Vraiment. On a dit, voilà, donc... Quel est le sentiment dans les années? Comment on a? Ouais, sentiment de joie, parce que, en fait, le boulot a payé. Ok. Gabriel a voyagé, le rôle à quelle vacances t'es. Ok, boulot. Ok. Donc, ça prouve déjà la hauteur, le savoir, le choix sur elle. Ça a payé. Est-ce que, comment on a, comme tu as dit, le boulot a payé aujourd'hui, est-ce que comment on a le boulot a payé, est-ce que ça te donne aussi le courage de vraiment foncer dans ce boulot? Au fait, ce boulot paye toujours. Okay. Le problème, c'est peut-être le manœuvre de notre pays. Okay. C'est un boulot noble, c'est un métier très noble, réfléchi. Le problème, c'est on n'a pas l'œil de responsable de ce pays. Parce que si on avait l'œil, on serait pas là en train de donner ou de faire de ce voyage un truc d'extraordinaire. Okay. Je n'ose même pas dire que Nigérian peut pas voyager, ça la mon grave. Je te dis. Le bas qui m'a dit que c'est un spectacle, voilà, et ça la moi un truc comme ça. Les enfants voyagent difficile, quoi. Vraiment. Mais les gens sont difficile parce que Congolais, tout ça na tout la on ngoni ozo opesa maman ba revoir na ye. Au revoir. Nazanga mapa na ngai nazanga na pesa ta bisou ya Boni mwana. Oui, ça va siko, ça va bien. Yaga bien sengo opesa biso yebite. Somo. Oyebite. Somo donc. Eh. Ezaki makambo moko. Na bombaki na ngaka. Bombaki na yo. Yango zalika to benga yaga bito émission te, sikoyo te. Nazana nous concentrer. Nazana nous concentrer na ba. Vraiment. Oya capitaine nazana concentrer na ba. Vraiment, c'était important. Nzamba sali enfin. Nzamba sali. Vraiment nandimeli nzambe na. Na yamo nakandi ngote ya ngaso avant to bande émission te yo te. Mais lelo pe na ndimi na kangama na nzambo. Nzamba bolia. Nzamba bolia. Rendez-vous. Mais et bien avant. Na 3 ans. Oh! Nzamba bolia kumisama. Akumisama lisusu. Elongo na mwana ngapatika ingaki na bakte. Ya solo wana.
petite sœur nanga pas suka tikenga peta la prière. Vraiment. Mon neveu Cédric et pas tikenga tina ba prière donc Mama Bikekos. Bikekos pe. Ah Bikekos ne yo. Ah namona kiote. Namona kiote. Et pas kota qui doit concentrer donc na SAP mututé. Donc même la famille baza ko sutuka. OK. Amoni on parle de TikTok. Même la famille baza ko sutuka. Baza ko sutuka. Mais yo moko siko. Amoni on parle de TikTok. Yo moko zo ka ndeni. Ntango mona kina no visa ezaki ndeni. Mon temps on a ki visa. Donc na pumbwe. Na pumbwe na tie. Eh, nous avons le quoi émotion moi. Vraiment. Donc on a commis, ma benga na maman Gabriel. Yaka déjà oh manini. Wow. Gabriel ngeza déjà prêt, oh yo déjà prêt. Donc kaka félicitations. Bon voyage. Visa non il y a 3 ans. Gabi quoi? 3 ans. On a salini. OK, quand tu passeport au coup des européens sika. Notre ça c'est sika. Oh monsieur ça va visa monsieur ça pas. Donc passeport vierge mais papier c'est là visa 3 ans. Gabi oh fali pour pas ton. Bon, événement ils a déjà pour le 13. Oui. Ils a pour l'événement il y a président Hans, Nde Ozokende tout ça là. Sikoyo déjà le 11. Est-ce que Ozara ka maintenir que les gars un événement directement non, naza moi c'est ma cassette. Non naza toujours moi c'est ma casse. OK. Donc l'année nazo comme mbala moko événement na Ozala. Ozala wana. Na dengi bato nyonso to base baya et ba bazela ko na Paris depuis donc na ba o batiaki balobaki ke non poto pour na Gabriel Ekangami. Ya on kunde question na olingana na ndisapo. Bayo ka sonité baya. Ka sonité. Le 13 na Babel. Baya wana na ba spectacle kuna. Baya. Combien de personnes vas-y viser pour tout monde ni au sepeli tozo e baté boké combien exactement? Donc liste des combien? La vérité. Nazinga moko. Non. Maintenant c'est pas. Oh, ya Gabi. Ya Gabi. Ozui yo moko. Mais ba côté ça qui recouvre ba oya parce que tout ça ba production misato. OK. Ba côté qui recouvre. Donc ba raté ouais les 13 alors. Ba raté à les 13 ba avocat makasi bazali. Donc ngapi na lingana raté parce que na suis visa ka loti. Lobi na 10h. Donc naza na se préparer na long côté. Nazo keka bo. Ah yo za mutabatu bana poto ba oya mbaya kitoko makasi donc komite msala boy donc na suis visa na 10h pour na longwa lelo na 13h30. OK. Donc na sali on la retraite ko sala na ke ba banque yo bi kanenge rumisaka na ke ba course mso ya mama na ta casa pe na pesi mbote pas ça be effort mingi pour na ngai. OK. Donc na ke na sali na donc elinga batan donc suki o bakanyango na butu na 6:00 Wow. 0 heure. Mais pour la baninga oyo baza ko tata ko kaya ko coiffer mpeme. Ndenge basala ko wana mogijo wana nde lamba kayo wana. Na kokite. Ndenge kokeno bazo banga boy ndenge nini. Kwani. Comprendre? Bazo commencer bazo banga les missions peut-être na kaita. Bien que bien ki nzambe mboke kozika yaka bien ki mboke kozika. Baza na bango kimia, et tout ça na biso ya nzambe. OK. Kozika wana na lingia mosu. OK. Mais kopesa mama ngale kozanga te mais. Mama mangale ya kana ngo. La vérité. Mama ngale ya kana ngo mais kozikisa ndo tiki. Allumette boaki. Ko feba benga nga mama alamba. La tumba. OK. Ya Gabi ba mi bangi ba ya ebile na aéroport hein? Ouais, ba mi bangi déjà baza prêt. Baza prêt déjà. Ba ozala wana. Voilà. Ba toujours. Baku baleli yango ma pena ezaki pena temps ya okende poto par rapport à section sali ba kutu nango bon nga penza so pe aspect mais na faina nga peka o la pena calcul nango te na ki pa penza te na ki pa na penza te so ko kende ko tshela ngo pena maele ne batiso ba fo kaka na kende poto mais kala donc nga za na kimia azana na kimia. Donc nzambe kandi asali ba grâce na ye ndenga ke pa ans asalo ba kino ngai ka fo ya Gabi aya mais Gabi d'après yo moko aza mutasambela ka ayebi ba biloko nini ego salema vous comprendre nako mutu penda chaye ya Gabi na mutu fo za mutu mo asala aza mutaba. OK. Mais Gabi d'après yo moko bato bakendaka na bango bazwaka nango bavisa ndenge ni ya yo eningisi makasi boye eningisi mboka donc partout nazokende seka na komi
na kama lobi na kino futa ndako lobi na gombe kuna na royal neve to na neve langa koko maka na komi mwana poto ngabi na yasu na kipwanja na mwana poto ngabi nzambe nanga to bato so bautata na ngabi o makamninyo o moye zate nese président ans bomba ngano eloko wana to publier ngo to ngo koma mais na ko pote lo ni salier ya Gabi bana poto ba zela ba bi poto komi elengi ya Gabi aye bantu balobi fa ki bomba makambo mokileze bele makambo mokilele kinzambe te yes makambo mokilele kinzambe te okay nzambe déjà tanga zobi ke nona na fungoli ko kanga ngwazala wate tu comprends donc base la ngai naza no zala wana naza vraiment fatigué ko lia pasi donc na lali pété naza ka boye okay kanga ya Gabi tumba alamba te mikoto vinga alamba tana scotch yake nous là c'est une sans faute tout le monde aibe ko kakula papa 2000 pe bakakula nous doza muto bina elika ezota 3000 euros non, moi quand je travaille on me donne pas de non yo te ko simba rango ba bazo luka et ça on ne sait jamais tant que tu as nzamba pambola ba kitela on éviter ba manda son salaire ya Gabi ke ba kamwande ba mona ya Gabi lo ba manzambe bu likina ba tebele nga pela nga na ngai ne naza bebiso doza na famille chrétienne moi na nga musana nzambe okay soka bia te ya po ka leka te ya ka na linga na nga be bonso mama na linga na nga ko kene liboso asi ko se kuna tena ta basepeli na éducation opesa gaïta même na bakomata tosaki misolo bomona pena bato bakofélicité pena yo en tout cas ça va pena ya Gabi mama ok Maleki Germain oya basami yesu na ngai ngalaka bika jamais na kati na bino d'accord ok Paris tokoma kuna bakataka ngo eza savon esilite bakataka ngo eza savon esilite oyebisi misa ye kuna yebisi eloko te na obenge kai na okoma Gabi likanisa no zongo bakataka eza savon bakataka eza savon mais ya Gabi ngai yango ndeki émission nyonso tukaka Gabi abouchaka te teka koloba pamba bakataka ngo eza savon baninga ba bouger yo fandi kaka bacha ngo pe porte te bacha ngo porte te bakanga pe clé te de pesa meli ya Gabi bakanga pe clé te mais ba on bakete ya Gabi ozama pe na zaki soki na linga na tia molende ke to mona no comme le vraiment challenge na mino ba comédien donc soki ndenge ok eza ngo eloko moko eza mboka pesa savon ko ya Gabi makambo ya nzambe po okuta bafani no ebele bangi bakosala na pour rozela parce que Gabi akoti na salle boye bangi bagangi obomi ba spectacle malonga otomoni surtout abata ba spectacle sikoyo baninga bayete borépétaki ensemble sikoyo osala ndeni bozali boimproviser deya babiloko mosusu ala donc tokochange makambo ka sur place so toza baartiste moko toabaka spectacle tochangeaka sur place bon kotangaka bakombo te mais fallait boke normalement combien donc fallait comédien 4 na petit frère Hans Pazari kaza la délégation na def tanti momi baye na mona kipe wana la délégation OK ya Gabi na baleki oya musala osika po bino lelo musala futi bino okende lelo kili ya poto peneza grâce même ya baki ya sika pe ba efuta bango te ba oba ko banda théâtre oba za na passa ko banda ko motiver ba ondis na journée polio lelo te ngana motiver mutu te mutapta na ndenga yena ay ngana motiver ngana nzambe motiver mutu mutana na ndenge na ye ndenge mutu ndenga sepeli ya ponga pe na bayana ya na ndenge na nga c'est ça alors ba plutôt par rapport à ce que ba biso ba komi désespéré ba komi yote et konyo kwa maté mutu sani nga sali kam na ye quand te songa lo bili kambo ndaki ya solo wana mais ya Gabi ko koma lelo na théâtre boto pesa merci na père non na ninga arabi mission lelo to moni musala sala ki pena ça va quand même nani wana papa miso na monde ya théâtre
Mangwaou. Un paix à son âme. Ouais, paix à son âme. Il m'a mis sa biso. C'est ça. Ça va. Ouais, c'est ça. Puis dans le monde d'Anjonding, c'est Major Bissadit. La PCP Mbote. Voilà. Merci à Gabi. On a ta casa. Et c'est Pélissa. Et c'est Pélissa toujours. Et c'est Pélissa toujours. Licolo, ouais, on a ta casa zawana. Na vandi ka monika billet. Business class. Yes. Et boka malango. Avant là, c'est important. Pendant le business class, ceux qui ont une photo, ils ont bien business class. Na boka vidéo. Na tourni ena na mamo livre na business class. Est-ce que na boka vidéo? Nga muta vantarte. Nga eza malamu na o eleki eza kaka kende Nzambe ndenga permettre na kende les balinga so bakenda ki na beta tourna nga na zonga. L'essentiel pour moi c'est ça. Que ba minene banini nga linga za bongote. Vous comprenez? Très bien. Ntamtazana lolenge na ye, onzamba bokela ye. Nga sekaka trop. Mais minene inventaire ba mona nga za yango te. Naza yango te. Kanga pe candidaté. Na kanga makasi na mutu bien te. Te me biso to bif en fait nde biso to yebi oza so lo bosani na yaka pena mabe mais bien ngeza et lombanga mala moko. Non que tu Hollande. Tikabo. Ouais. Eza Schengen. Ok, ne lo ya Schengen. Kota bima mona bamuti. Donner eza boy na rosuba na nga awa. Nakela te la collection na nga na Paris. Ah, tikabo. Oh, ya Gabi. Oyo zonne. Tikabo ya. Na 3 ans. Ah, 3 ans. Ah, naza boy. Soule kauka. Fali pourquoi bon matala bango avion de la mort bon to ngela mo ba je cité so na kalisi obi be mission moto sala na yo ya Gabi le ba na tunyo ya Gabi ba le bio ke na poto te ba pense pe sala na DCP sala parce que ça le bitango era poto ekoka na okende poto donc bomi tumisa na bino te botika batu ba loba na bango era ngo siko yango ekoki na ifsa ki on a na cause nyo kama ki nga na mta kimia donc na sali makambo na ngai na baleki na ngai oyo donc bazaki surpris donc bazomona kaka engamba azoya azobima aza kokende azokota azoma ensemble bengi tosolia donc bazocomprendre te na betela bango lisolo te ke nazosala makambo donc moto ayebeka neve na ngani totambolaka na ye mta aoketikana na bamaison Schengen ba rendez-vous ye kama tayeba na gaeta yebaki nabombaki na ngai nabombaki na nga mpenza na ya Gabi une question c'est que sur babi okota muta suka na ambassade mozaka muto pe azui visa nga mama na kota muta suka nga mpenza nini rendez-vous na ngai bazi comédien moko basali batie deux fois voilà te batie deux fois ok nga komona nga batie te kakomona nga eleki te je te dis makamba wana tuna je te dis nga kombo na ngai ebimi te voilà donc comédien wana batie ye kombo ne deux fois na place à kombo na nga e tokute na rendez-vous nga bipapa likambo nini na ngai bandi oseka donc nga mpo na ngai nayebeka ke bon soki ekosala misala miso mpe esalema te esalemi te non découragé te mais namonaki yango soki ekosala misalemi soki ekosalema te esalemi te mpo na ngai yango namonaki yango bizarre tokende donc après naye komona ansati nde ninga rendez-vous nde naye kokende rendez-vous engambe patika nga te tokende engambe baposenga baquestion na répondre mpe bien nasali mpe formulaire na ngai bien tout après namoni papier message ya rendez-vous eye ya korécupérer badocument nde mpe tokendaki namoni babenga nanga Tati Gabriel nini na yo eza déjà prêt babi nanga eza déjà prêt baninga mosuku tozalaki na bango nga nakei nazwi bamoyengaka na saute nga bi 3 ans
nde omoni tosaute toyamba na bengambe baninga mosusu bazalaki wana ti ouais tozalaki rendez-vous moko oui moi bayebisi bango bino bozonga na après midi mini na bino oya na après midi ma grande service baobenga ngai ya biso ekini te donc ngai alingai nde toza boye tozala ensemble délégation osalaka kitoko mike ozala yo moko comprendre mais nde bakotisi nini wana ekobima ebima ouais spectacle eza baya na maribel batonda ebele ebele wana batumba lof batumba chou baya bamibange baya eza baku fale tozala na yo mpe kuna moyen te donc batonda yaka okuta ngai ifolapesa quand même barendez-vous nyonso boza nango na spectacle na otindela bino bavideo barendez-vous barendez-vous na kotindela bino Voilà, papa. On photo souvenir. Normalement, c'est là Koya. papa n'importe quoi. Voilà, selfie. Il y a Gabi à côté. Ça vient. bacheke ale na komi libre ozala gato ozela anda tininga okota ko yesi kotoka